Bonjour Papa Jamputu, Papa Jamputu. Nasali moi pépé soupe. Nalobaki que père allait à Cambis tous les vendredis, mais nasali en repos et là bien. Lobi na tongo pe sala moi goût. Donc na bouillon nanga ya pépé soupe nanga donc na lobi pépé soupe nanga na tie omoni yo mokomoni solo na tie pilipili na boaki 4 pilipili oignon na tie huile d'olive na sali l'huile ya normal te na tie huile d'olive et na tie dongo na tie endive na boaki endive na kati ozo ka papa Jamputu donc biloko eza na kati ya bouillon oyo ngolo solo na français eza aubergine mais aubergine africaine na boaki piment na boaki matungulu na boaki endive na boaki dongo et na tie l'huile d'olive na tie l'huile normale te. Donc na tie bouillon eza bouillon penza na sali bouillon pépé soupe papa Jaomoni papa Jamputu peut-être aux ana posa ya kulambango et ça la bien papa Jamputu et ça la bien donc na tie pesikoyo na tie cube papa Jaomoni bouillon na tiaki na kati cube nanga na tie ja moni na tie ja na tie aja ezali assaisonnement na tie aja yango aja na tie aja moni na tie aja na kati c'est tout papa Jamputu na lobino na tie 4 piments na kati mais na toboli yango te omoni papa Jamputu papa Jamputu tala sauce ndenge ezopesa papa Jamputu olobai nanga mère salela nga ba bouillon ndenge na ponga pe na landaka bon papa lelo nga na lambi bouillon na sali pépé soupe esali neti liboke ya nzungu esali neti liboke ya nzungu mai ebele te mai pe kauki te en fait papa olia na semoule olia na kwanga yo kaka mais ngai nasali yango na osalela papa semoule nga na lamba makemba mais eza ya bouillon alobi po il faut elala po lobi na tongo ekoma goût makasi omoni papa Jamputu voilà papa bouillon yango mais fashion asali natangi lo ba ingrédients nyonso na tie na kati. En tout cas, Papa bonne soirée. Embrassez Madame Nabana. Ciao. C'est Mère Fashion de notre officiel. Bye.